Ma Mission TV, le miroir du monde. Eh bien bonjour mesdames et messieurs, nous gloire Bosobo Bobenga peuple souverain, petit peuple Nazali na population de Kakatutambola Rolukabango pour bapesa vina bango. Bonjour papa. Bonjour. Tout le monde bino abozo betali solo libération mukuna bino moni onde. Bon, libération mukuna liboso to salua ngonanu. Mais na linga kité comme et comme le roi moi problème au national. Donc arrestation mukuna eza problème ya ba congolais té azaki na ba problème na privé na mutuna donc problème on est bandeki vraiment ko engager ba congolais té mais le roi za congolais le roi ngai soué na biso ezaki azala libre ndenge biso nyonso toza libre boye en tout cas justice asali musala na ça va to beteli justice on a yo mona ke non mukuna ne akangama ke ezala ngo problème mo ya nation té eza ikabuna ye talié té na bato bakangaki ezaki likambo etalaki ba congolais té etalaki ba congolais nyonso té po ba msusu balinga ba komisa ngo le roi problème ya mboka té eza problème ya ba congolais nyonso té mukuna zaki na problème na batu na ye lelo justice asali musala na ye sili bonne ba keko yambe belé wana yo mona teke no batu na surtout bazali ba congolais bon on ezali ba baza ba congolais oui mais baza na étiquette mususu ya bilo mususu balataki likolo wana yo yebi moyena na lobango ba bezate to yebi baza na étiquette ya église mususu ya équipe mususu ya football. Bato bakego ya mbeza ba congolais ça par rapport à l'équipe na par rapport à l'église ya kamba. Oui. Donc c'est ça que oui. En tout cas bonjour tozo continuer tozana bandeko. Bonjour papa. Bonjour. Libération évêque mukuna yo ngoni yango ndenge nini. Papa. Wana yo lingi na wako. En tout cas nous avons bonjour papa. Bonjour. Libération évêque mukuna bino bomoni yango ndenge nini. Bon tout le monde mais là vraiment bon, c'est un montage moko basalaki pona yé mais réalité et comme on a. Aujourd'hui mon un montage mo basalela ki yé. Marqué basaki na moi sona balaki na ba makamera ba mbula ne le kaka wana. Mais tina sur le kola ba obimsaka ke sauver système a sauver le Congo et loko yango te kangisa ki yango wana nde. Mais tina sur mon ki réalité le bimi. Mais bande comme suba lobi ke nom likokanga mukuna eza problème national te ezaki makamuna ye na mwasi etalaki mambo nation te bato pe bakeki ko yamba ye ezaka bato équipe na ye na bato église na ye eza mambo Congo te. Te eza makama Congo aza congolais. Il dossier bakangila au moins dossier o bakanga mukuna dossier yango na bakangila Fernando likama sauver le Congo yango na nde bakangila kaye banga bakanga yaki na dossier moi c'était likama sauver kaka le Congo vérité soutien à nation. Voilà donc réveil wana ka yango nde bakangila ki yango wana kaka c'est comme si balingi réveil wana na Congo balingi awa na mbona so balinga la vérité te kinga kata linga vérité te asala donc ana ba bureau ne stratégie ne belé asala pona batu ozo mona yango donc moi déjà passé na mboko za passé donc quand il faut a disparaître la kende nani yango kinga kati dossier nous zo kinga kati to yebango te mais mtakangisa mukuna te non mukuna ezaki mambo chibola mukuna ezaki mambo chibola ye mtakangisa ezalaki justement ezalaki makambo ya chibola ezalaki banda l'an 2013 makambo c'est sila déjà wana lokolo bakali kama réveil kaka wana eloko balinga ke akina o azaka na dossier mwasi moko boye bobimisa mwasi zwa mbongo yango sala botina lelo mwa femme lelo azawapi oki papa zolo ba na ozongelo papa oki papa aleki azolo ba keza tribalisme ba bimisi epo na par rapport à tribalisme c'est comme tribalisme te tika loko wana tribalisme te olobi oki bato bazoleka wa balobi ke no ezali dossier mo ya tribalisme ba bimisi eka pona mambo ya tribalisme wana ezelo mobo ya sika bato ngaba bachango na mitu mambo ya tribalisme wana ezate eza le fait que atanga kombo ya mutu wana o biso to lingaka te baluki moyen moko boye fi moko boye aleka na nzela na ye ba tripoter comme ça bimse mutu mabe c'est ça ce que bima na bino bomoni lokwa au kata c'est comme si ba affaiblir est-ce que au kata to continuer akata nini akata ndeni tant que to na démocratie mutu azana droit ya koloba wa zomona kizo simba te siko Vital Kamerhe bomoni eza liberté provisoire masqué to eza nini. Ah, yekutu ngana yekutu donc moi na loba kutu ezate atikala ka kuna ye moi 20 plus 5 ya mukuna bosepeli boya Kamerhe so bimbo sepela peka mokuna kande wana biso wana ngana ebiete ye bi Kamerhe te ah na yebi po ya na Congo mukuna kande wana biso congolais autochtone lokola nga lokola yo lokola papa en tout cas papa siko
tant on peut Vital Caméra bima je crois que beaucoup ne peut ko yamba et Vital Caméra a kobimate il faut subir no quoi lobby il faut peut-être 25 ans les souninga loana asa congolais wapi à moins que ça l'inconscient a kobimate il faut subir ninga wana malade na zobela na centre nganda ils malade lukuta on a maladie ngana obakisa Nelson Mandela bakanga 27 ans o maladie o nini nyonso banda kolega na hôpital mais chez biso ça le contraire o ba memia na centre nganda lobake ba médecin balande kuna ba traiter azoluka ne moyen s'évader mais simbate comme tu retournes na retourne est-ce que na plus santé de makala donc yeka zaka wana ka yeka kamera ka zaka wana o le lazobela bongo Edi Kapende nana bela na hôpital wana te banda bakanga est-ce que Edi Kapende za kanzambe nana bela te banda bakanga déjà essaie de sur ba 20 ans je crois 19 ans nana bela te et si boka ki o ba traité Edi Kapende quelque part non batika ba je wana ba Japon pamba azorga moi azalaka kuna il faut appuyer ibi batunyoso est-ce que iba ika mutu moko il faut vanda kuna pour na prison santé bato bazebele et comme ka dossier ka ya caméra zana neti azala te elo ni tozo en tout cas soki oleka boye poto solo la ozala papa ya mukuna bosepeli ya Vital siko komi problème pour ye wana to yebiete a Burundi to yebiete moyibi aza moyibi donc bango ba be do ba vena ba na mboko bango to compliquer mboko na biso yo OK en tout cas tozo continuer bandeko baza ebele tozo solo la sikoyo papa eloko nini bino boyebisa avec mukuna soki azolanda bino na ngongo bon elo toyebisa ye bon ezalaka par rapport ya kombo na ye na musalo ya salaka ya nzambe ebimi mwa bien te po ke o asala ba buzoba eleki tina ba video yango wana mais lokola bimi to sepeli a continuer musala na ye mais Tibola lisupembeni te bengana bango nyonso Tibola na aventure Tibola wandi obimana banda kala c'est Tibola na mona mukeke tolo baki wakenda violer ba bengo violer le mami Tibola lo aza wapi lelo to ba lelo aza wapi lelo yona azo prison wapi na prison. OK bonjour papa. Papa bonjour. Ah papa. En tout cas bonjour mon frère. Ouais bonjour. Libération avec Mukuna bilo bomoni onde. Ouais c'est bien donc vraiment. C'est bien de se payer, c'est bien. Il fallait aller bien de se bien. Pour un grand homme, un grand mouton donc. Ils ont ici qu'on a été. On suppose que non, ceux qui caméra pas bien beaucoup y a mené pour que yamba mukuna. Bon, il pas besoin de couper car et le mode de changer donc. Tu auras tout ça ça. Bon, c'est ça. Ceux qui bimi bino peu beaucoup. Et de ranger et le mode de ranger ouais, on est là. Ça va continuer. Ndé toza awa wane nazo continuer ko bisabino bonjour papa. Pardon? Bonjour papa. Bonjour. Oui, bien que Mukuna Zali Banda. Oui. Mukuna Bimi, ba impression les amis. Bon. Ba impression, bon, Libanda Bimi, voilà, ils ont surprise. Bisoto Ebi que Kamer, à Longwa qui prison Makala, à quel centre Nganda pour. On a Kamer, non, ba pasteur évêque Mukuna. Ah, pour la évêque Mukuna. Bon, évêque Mukuna, normalement. Dès que tu as un scénario, ça qui contre un scénario vraiment, ça contre avec Mukuna. Pour Moni, ce qui n'a beaucoup de vérité, mais les Congolais, la vérité. Oui, non. Il faut tout Bandako vraiment, surtout Batuloko la évêque. Quand ils commencent à dénoncer les mal, il faut les encourager. Il faut les encourager. Oui, il faut encourager Batuloko la mais. Oui, oh maman Tibola voilà et là qui pour la biso et dans scénario. Pour ceux qui te l'ont dit procès de lesquels aux hommes là que Mukula n'est même pas trempé dans ces histoires. Vous voyez, pour le mec Mukula comme justice à Salut Moussala là. Vous mettez la justice bravo. Oui. En tout cas merci tous continuer, tous en a bandé ko belé, tous en a papa, tous continuer. Bonjour papa. Bonjour. Par rapport à la libération avec Mukuna yo, impression les années sur la caméra. Bon, papa évêque Nabiso, tout le monde est makamundenge le kanaki o violer moi c'est tout ndenge nini. Mais le voilà balobaka que la vérité triomphe toujours. Vérité ya wana ekatili kamu. Sikoyo makambo bakosela ke o asalaki boya yena nzambe na ye nde muto ko ye. Mais lokola bakateli
tosepele makasi to tosepela makasi mpo papa évêque abimi na ye libala wana tolobaka état des droits déjà yango wana evandi tozotala même famille ya sakombi bazwi kopesa bango lopango famille ya sakombi bazwi lopango oyo babotola année des années depuis 18 ans mais état des droits yango wana evandi ezoya mpe ekosala mpe bakomona makambo na bango chef de l'état soki aolanda na minute chef de l'état nazoyebisa ye akontinue ka bongo bato nyonso bautola biloko ya bato fo mutu na mutu azwa eloko na ye ezala lupango ezala mutuka ezala nini angaki ye na prison na ndenge moyabete bakobimisa yo mpo état de droit yango nde tobanda koluka yango en tout cas bonjour papa bonjour soki opusana ata mwa boye moke toyebi ke boza ebele soki boza na nsima bolekaka na liboso boye évêque mokuna libanda lelo yo eloko nini baimpressionne ezani Moi personnellement, c'est pas pour la que justice est bien fonctionner sans influence. Le Rosaro Luka, tango koki. Pour tout le monde déjà le dernier débat na Jean-Marie Kassamba na télé 50, ma soula bande ba soula ki. Attention déjà bando ki. Attention déjà que muto yo lobi nango ezala mabe pour na effectivement tout le monde qui mabe alors. Mboka tambola na ba intimidation te. Mboka tambola na intimidation, mboka tambola na mibe kumbi au fait au-dessus de tout le monde. Ata ba makambo to so ka ba ninga mususu to boyi ko tanga ba kombo. Ba ngo moko bazo ba consciemment ki bazana ba makambo ebele vis-à-vis ya l'état. Ne ba komo ko sala acharnement soit na ba Facebook yo ka justice à Balouba. Effectivement, on comment peut y a lobby que non libération des libération tribale. Voilà nous voilà ba fo nini ba makamla ba fuite à l'avance bazana ngo bango bazana. Quel mot na mitu na mitu batu po ba diviser biso ba congolais biso de mesana bon moko o mbuta tikela biso ba distraction na na o Balouba o gouvernement Balouba. Toko kenango ti na suka. Ti bino mo boko lapa. To yebi ba jeune bino na ndeba po bazaka o na FCC baza bien organisé bazana bato ba bino so likambo zo sala ma pourquoi bo kenda rolandara FCC mais pour bango baza force du mal yebana to mona agissement la bango manière na bango ya ko salela na ko lobele yebana FCC mutokangisa ki mukuna te mukuna kangisa akangama ki makambo ya Chibola makama Chibola te keba Chibola zaki na sima ya solo Chibola batia ka liboso kaka lokola mascarade déjà lokola makama tia kutinote nana yebi yango te biso bota milelo te te ba jeune bango ande ko toleka boye so to zana posa koloba toleka bango na ba jeune bango bango seulement bango elo na sekara ba comprendre que bato nyoso ba va na kata mboko ba ebi je ya mutu na mutu to za ba équipe belé te ebi ndenge si la équipe moko fitabeta boye voilà wala loko qui m'a ba na mutu do ba place ba zonga loko ba mike yango na ba e bango donc pour le moment justice ezo sa musala ngotala pas d'intimidation. Attaque de façon comme ça, ici ça va le boya bo lokuta. En tout cas, merci beaucoup. Toujours continuer. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour. Un mot par rapport à Libération Évêque Mokuna. Bon, à vrai dire, les contenus n'a évité. Je ne sais pas quoi commenter. Bon, certainement, Bimelini ne sait pas ce qu'il y a trop de sujets évoqués. En réalité, éclairer Bisson et le côté. Bon là, quant à moi, il fallait non, fallait pas tirer la qu'il y ait une bonne justice. Est-ce que Moukouna Bimi le la carte à prison? Donc c'est le moment moi ça n'a pas droit na bango. En tout cas, c'est vraiment très important pour tous nos autres. Donc c'est les droits na. S'il vous plaît, tellement. Donc c'est les droits na. Il faut se poser la question. Donc c'est les droits na. Donc c'est les droits parce qu'il y a trop de cas. Donc c'est les droits na. Oui, kokanga Moukouna, soka zaki na raison. Justice c'est ça, musana nga wa quitter. Est-ce que eloko batazo simba ozola ça déjà faute na part na. Azongsiango. Faut se poser la question, est-ce que Moukouna a remis les documents à la femme Chibola? Non, on ne pense pas. Mais Namakamba justice la fille a été lésée, versée. Tellement elle manque de l'intelligence, peut-être la sagesse est acquittée, n'a pas dur naé à Koeba, yango a koki ko se maintenir. Donc nabi classe est très importante. Ce qui moi la moi ça n'attend classe na makamo omukuna sali alinga kanga mukuna maboko, alinga bimate. En tout cas, merci tozo continuer ndenge ki mutuna mutu azoloba na ndenge naé batu mususu. Bonjour papa. Bonjour. Papa, toujours le sujet avec Mukuna Azali Banda, ba vie a partagé, ba misusu bazo tuna kenon. Est-ce que avec Mukuna tango ba bimisi ewana, le pango a batu azongisi, moi c'est batu o bizaki na est-ce que a dédommagé batu misusu ba tuna bomba misusu bazo ba kenon eza malamu po ezo lakisa état de droit ndenge ezo vanda mutu wana place des agna présenté. Yo papa mukolo impression ezani par rapport à ce sujet. Makambo Mukuna na ba mascarade. Ah bon? Oui. Il y a les mains noires, il y a beaucoup de pouvoir, En
donc maman mukuna eza na mamba chibola teza même ouais ma profession papa ndenge bino bomoni la renta ke mikolo oui c'est un problème en tout cas bonjour ndeko tout le monde bino si j'ai mukuna libéré l'impression na bino d'abord peuple les amis biso toyebi ke justice esa mosala akande kwa so azalaki na raison justice po so ajusite mais tolandaka bakangi mukuna baba mukuna asambi boye na boye bakate mukuna boye minute oyoka abimi ndenge abimi eske ye na mwasi wana esili na ndenge ya bien mama atika na makambo na ndenge na ye mukuna mpe na ndenge na ye likambo mosusu eza te nungunungu te obende nde eloko biso tomituna mais nde tomoni abimi seke problème ya nango lisu te bosepeli ka bobeteli justice maboko tobeteli justice maboko siko toyenga te toyebande siko concernant mwasi wana mpo mwasi wana soki aveve bon ana barelation na mukuna batikali na bon terme obien bakabwani litige eza na kati parce qu'on a na bino so baza na bon terme mukuna mo alisa bino boto tika na bon terme to mwasi na mutu falo bakezo tika na bon terme kasi nde bakati likambo nde yango na biso siko ngana tomituna nde likambo bakati na ndenge ya esilika justice ejije bongo bo na ye mukuna na mwasi wana batika na ndenge ya bien mwasi na problème misu te mukuna zongiseli mapangu na nyonso likambo nyonso esili ubendeni. En tout cas merci, on continue toza vraiment na bandeko ebele ndenge bozomona biso tozo tuna makambo ya concernant mukuna ndenge likambo ezo kende volding tuka soko koki kolanda ngai tokota mwana kati soko koki kolanda ngai volding tuka papa bonjour papa en tout cas soko koki kolanda to tuna mutuna moko concernant évêque maloba ezate ndeko bonjour ndeko libération ya évêque mukuna yo omoni ya ndeko libération ya évêque mukuna dossier na ye ezalaki vide ezalaki vide nde bazwi évêque mukuna bakangaki mais ntango justice ya solo ezwi dossier ya évêque mukuna nde omoni balibere moto asalaki bakanga ye eza ministre ya justice selon bachef na ye bapesi ye asala na lumbango mukuna azala na prison nde mukuna azalaki na prison ta ministre wana aza libanda kutu basambisaki ye il faut ke bakondane ye de juge baboyaki non dossier na ye eza vide ti lelo toomona batiki ye état de droit il faut justice ezala indépendant bobetela président papa makambo tozomona lelo nde tozali komona kala te si yango nde tozali komona kala te makambo etali justice ezala indépendant mpona mutu nyonso oui osali mabe omérite boloko osali mabe te moyen bakanga yo eza te osambi olongi na yo batiki yo nde moi mukuna bimaki. En tout cas merci beaucoup tozo continuer volding tuka bonjour papa bonjour évêque mukuna libanda tomoni bato ebele bake koyamba ye ba impression na ona impression ezali ki azwi liberté na ye oyo améritaki puisque na prison ekomaki makambo ebele ebandaki ko mami Chibola ekomaki bazo influencer sikoyo na FCC pour que atikana na prison puisque abimisaki vérité ya koluka liwa ya musée nde loko FCC aprofitaki nsima ya maloba wana siko papa nde bato bayaki ebele lobi wana koyamba ye mokolo ya kamera mpe maboke ebongwa kamera abomi population siko bakoyamba ndeni kamera abomi population mbongo ya zwi wana eza mbongo kesala mosala na kati ya mboka ye ayibi yango sikoyo bakoyamba ye na bato ebele ndeni bokoyamba ye te mpo na ngai na koyamba ye te ngai na koyamba ye te ngai na kokoyamba ye te moto abomi mboka mbokosambelebele mpo na ye kuna papa ebele kosambela na triomphale lere basali mese na triomphale nsima ya triomphale basali barejetaki nani wana te batindaki na le 18 septembre priere soki okeye na priere mabe nzambe akoexauce yango te yo oyibi obomisi bato osali mabe na bato nzambe ayamba priere yo nano osala récompense nani repentance te ye asali repentance fois si repenture na ndenge abomi peuple congolais azobela papa aza na pasi na motema no na ndenge alobaki ke ndenge botangi mwasi na ngai nakopesa moto pardon papa motuna nini otuni na bilisifer abela te lisifer mpe abelaki azalaki mpe moto abelaki mpe esprit abelaki Vital Kamerhe azobela te avoka Jamala alobi vérité ke mbongo wana Jamala azwi na ye 3% nde directement Kamera kwei na ye
Ada vérité wana ni mte. Société Samibo eza société ya caméra na mwasi na ye eza ya Jamala te. Papa mutaza vraiment malade boko. Non, makama pepe kongola za kuna te. Non to za kuna te. Azobela est-ce que na kosi ndeko caméra za malade te. Bon kobela mais face ma responsabilité ya makambo ya salaki. Ata malade. Bon malade il faut qu'il ne soit soin après soin azongi na place so esengi pona ye. Papa na ministre azana centre nganda za vraiment malade. Na tuni boy. Omoni l'air mutozo bela muto ku prononcer malade na ezali médecin. Ezaye mon côté. Pour les rupesi ya suka na médecin asali diagnostic na prononcer que mutozo bela. Wana eza malade te. Wana asali le faux malade. Bazong c'est la prison. Alors, oui, azong c'est plaque bela kuna. Ba menese ba kena prison. Ba ko bala na prison. Oui, ko risque ba kimisa. Depuis Edi Kapena kota na prison abela. Abima wa ba question ni bozo tuna wana. Tala kuna bongo zo tuna ngai to Edi Kapena depuis akota na prison yoka bela. Ya bela rate. Ah, ka bango nde bango so ba yibi ba salima be. Ndenge basana mbongo ebela ya koti kuna le abeli tuna ka mukolo mona babimisi Edi Kapena akenda na hôpital azobela papa na zolo bani azela babo telemona ya mibale na mida eza azobela te azela babo telemona ya mida ya mibale mida zana zempo bo telemona ya mibale. En tout cas peuple congolais je crois que non oui na sepela mutuna no tuni biso pona makamba kamere kobela ne lobeli peuple congolais loko tango abomi biso aza homme papa soki azobela omoi teka kosala esu mosala bie te ndenge andosana makasi mosala malonga aboutir te basoti moto etraîné à cause ya mbongo na ye siko oyebisa biso tobetele maboko na ndenge nini tenga esino obetele maboko tena biboza Frank Jongo ntango abelaki ntango abeli alandeli swe azongela prison ye mpe so alandeli swe na ye azonga na prison biso toyaka mposa ya liberté na ye te mpo yo loka netika ndeko alobi faki diongo kuti bana bakokate na basinga na hôpital bakokende na hôpital babuzoli basinga basali bo bakende na ye je koko ndenge moko kobeta kosambwisa ye na pasi batiekaka kuna siko koba possible ye wana ntina poto akomi parce continue akomi koto aza malamu te santé eza bien te passer koko train gauche bouché asengi yakende kosala scanner baboya. Donc c'est ça le problème au peuple congolais. Eza bongo ka ne ba to pesa analyse na eza vraiment bongo. Papa pousa na nubo yo obi ozo kamani. Hein? O kamani. Ezo kamsanga be vele ba docteur ba kena ka prison. Yo zo kamani ya binina. Alors ce n'est pas bien. C'est pas bien ni papa motozo bela. Azobela. Akima. Azor ka kukima ka mere soka kimi asali rébellion. Pour former un plus 4. Oui ba ngo. Oh. Soka kei asali rébellion. Si ma bobendi po basala 1 plus 4 mandat na noyo et comme il y a 1 plus 4 ti tokende ndenge salama kina na l'air ya Kabila na Rubero na bananwana. Je crois que non pour na lelo si pas na mbongo aza nango aza capable ya corrompre bateau mobimba armée à faire face contre l'armée na biso. C'est mieux azala kuna. En tout cas, je crois que Azonga la prison. Bazonga c'est la prison, c'est vrai? Azonga la prison ngai na sengio Tshisekedi le père aebisaka biso ke Vital Kamerhe aza opposante aza mutu ya batwana ayaki na mission na ye pembeni na Tshisekedi aresira yango te amonaki Tshisekedi lokola mwana muke azoyiba bambongo mpona kofrene makambo ya Tshisekedi yango atikaka na prison papa bandako wana soki basi ya basoda na bana basoda balali na bandako wana eske mabe eza wapi me ndako tomoni yango te totika kaka mutu merci mbongo ebimi. En tout cas, je crois que pour aujourd'hui, Abino, petit peuple gloire, un peuple souverain, Tosuki Awa numéro comment tinda message basi gestion na yo kozala malamu benga et kozala malamu pona lelo Tosuki Awa bye ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.